la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Vérité na ngana ngina lobana ba nyonso basenga ka cacher na mosala ya Nzambe baye baka yango esi bafutami. Esi bafutami bazela kufutama te panzambe. Apparemment na misu na bino ki azoleka biso na succès. Mais aza frère na biboye apparemment humaine humanisme ezotala ki aleki biso na succès. Mais pas Nzambe ta muswa aleki na succès te. OK. Liboso nzambe mais liboso miso ya biso batonde tomona na ngola ba frère bazo ko évoluer plus ba frère mususu tomoni timbara yo ba. Oui kasi on azoba ngai ne nazabu e nazana mokili me nazaya mokili te. Loba nanga soki na beta lisolo ya succès na beta lisolo ya succès mbokani. Ya ngola te. Non non non. Oh comprendre ngati. Soko zo tu nanga lokola un chrétien nazo biso aussi royaume ya christianisme. D'avance succès comme ma biso na lola te bango. Si kosoki sepela makaso sala succès na lola. Mais osa succès na ser. Grand motonios mise toi osa musala na ngola za grand. Voilà. Mais sauf que na zunde occasion tango mosusu te oyo bande ko bazui. Da ser moto zane tellement bien yena chaîne affiche ta kangelanga kantate. Eza ko bande ko mosusu te o chainga te d'avance o chainga te d'avance. Comme la ezalako ndeti na affiche oyo pe za ipena oyo pe Alexandre pe ebele na Facebook bazokoma donc ningo zomona omoni ningo omoni likamuna yo pe azela donc moto bo omona l'échec na bino tout comme si ya fana na lubwako omona yende mutasepelisa lola bino tout wana bobelata ba veste nkila point ekiti yo sokiti na mutolo na lolo mona batonga ko pa banjelo itala bonzambe zati longola pena maneti wana ya kotalaka batu na miso batu ebele bosopeli buli ba bango te Nzambe kuna zate Salut très chers abonnés, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Aime la Grâce TV. Nous vous disons déjà shalom et surtout bienvenue sur notre plateau Merveille Mise la Gracieuse. Dans le Lotoyambi, invité spécial, frère Mena Kwanzambe. Babi les frères au Mikolo, Abi Azaka le seul frère en Christ, Oyo Awutu Kongo, Akutana ba Moïse Mbi, Aïe a changé Bayrouti, Azaka na mabor. Je veux dire, Makambo Ezali, les lots pour moi, donc tous à chaud, Nakati a émission à Bicho, il y a plateau Merveille Mise la Gracieuse. Tous en aïe pour nous marcher vraiment mingi malobate. Là, je dis merci pour le sponsor officiel, il y a la chaîne M la Grâce TV. Zé Azar ya bapoma babi l'homme où il aura plus de beauté, plus de charme, après ses six pack, le maître boss, le maître makasi. Donc on a bambong belé, l'équipe va maître belé nambongo. Donc il y a une Azar sponsor officiel de la chaîne Nanga. Je te dis merci pour notre force. Donc tous ensemble, nabino na isoulier à Capro, où il y a ces images na kata M la Grâce TV, pour t'amuser na champ, tout cela na frame na kwanza. Voilà, nous voici avec l'invité du jour à qui déjà nous disons Shalom frère Mena Kwanzambe. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, sœur grâce. Shalom frère Mena Kwanzambe. Bonne santé. Pendant Nzamba zobatela. Non, mon frère Kwanzambe il y a 2015 né le vraiment différence à Makasi ça. Comme on a sous donc quito Makasi. 2015 nagi mioto. Ah yo mo poye bien. 2021 voilà. À Pitabodo. Alors un petit mot gentil na ba fidèle au Barolando le na kati chaîne Aime la Grâce TV pour ba onini. Ouais penza liboso merci et pas Nzambe wa salingai ngolu ya komona mokola lelo pe ya ko respecter invitation na kati ya émission ya sœur nangai
Alors, na pesi mbote pa ya pasteur nanga le docteur Néhémie Lovoilou. Oyo azali papa ya molimo na ngai pe libota mba ya les missionnaires à mission. Église esika. Non non non, français ndé. Ndé na osala émission na. Non ngai na yekuli lingala ko yekula na kimukolo. Donc yango moni ya des fois ba mo mususu mona nazo préciser ngo makasi. Missionnaire à mission. Voilà, comme l'église, on a profité pour papa docteur Néhémie Lovoilou, après ça, surtout la chaîne M la Grâce TV. Donc, comprendre, auto yambi le long plateau, ils ont fils d'un lion. Alinga kepe meni frère meni aboua kaipe anatembalika. Alors je dis merci papa Néhémie Lovoilou vraiment na maman bisika bozali na Sarah na nga ma vondo ami soufière na linga bino mingi libota mobimba libota nyonso ya missionnaire en mission vraiment je profite déjà pour pesa bino ba shalom ebele bisika vraiment bozali. Tozana frère meni na kati ya plateau na bifo frère meni en 2-3 mots surtout na lingaka bana nzambe ba comprendre frère mena kwa nzambe azana. Ouais, frère Mena Kwanzambi, un frère chrétien. Moi, na ya bapara na ye, moyebi ya nzambe. Mama na ngai komo na ye mama Mado, papa na ngai komo na ye papa Ditu. Malheureusement, toza na ye lisusu te auté kotika biso. Mais maman aza pena ndia donc kitoko makasi. Na baleki na ngamo ya bien fort. Donc na mokili moyimba nazwa baleki ya sointe ya kitoko makasi te lokola. Mais malgré autant que question de l'éternel, tu es équipé qui manager ah oui, chantre de l'éternel, manager membre ya maison production gospel praise. Papa ya mwana moko ya 14 ans ya kitoko makasi. OK. Dorcas. Oui, ngaza na mwana komone Dorcas. Do tipo mona ka mena Dorcas za na suka na chakombo na ye. Na chayare nyaka na konti wana. Po batwe ba mituna kama Dorcas wana imuto kumobali Dorcas wane utawa. Te wana za la pona sala mwa pona mukili peso ke za elo mwezo mbruyo te mo bete. Mais biso ba yebisi biso mwasi na yo. Ngape na ye bien fiancé na yo comme za Dorcas. Ah, OK. Ah mais ma bepete. Moni mimi sena posa mingi te bombe nano te kasi batu ezalaka bongo te. Comme mono so yebika nzuzi bano tuna nzuzi pona nini. Mais ngape na fiancé na yo comme Dorcas. Non non non. Dorcas mwana na ngai ya liboso do mwana oyo ya liboso nzambe ya pese ngai ye wana yango mona chaye wana po ya tout le temps nazota na mona ka kombo ngo ezo matsaka nga makambo nini ya bolamu na salela kai comment to kanyo na pato na biso lelo na bi ozama na masolo belé surtout ya obete la biso mais yebisa biso na no boni groupe na yo ouais groupe eza bien angola nzambe bon malheureusement na pesa groupe kombote encore do babengaka frère mena na matina groupe na ngai frère mena na matina groupe na ngai frère mena ba kombo oui nyonso wana pona ni groupe kaka te dans un premier temps neti nanu na zona na convection na te ya cha kombo na groupe babengaka kaka to bengi frère na biso mena kwa nzambe tant kana zomata ba moni ngana etuluku na sima ah ben c'est que bazape bato baza asite. Non, bazasi. Non, bien que mboka na biso Angola, soki na bina boya, eza lokola mais eza na bato bazalaka asi, eza na bato mususu bayaka ko silia. OK. Ah. Mboka na biso Angola net na moment onde na za bona ko yebisa OK. Ya na leader moko te aza na groupe. OK. Do biso tu. Yebisa biso loka yo pe otomboli pe loka. Nini sala bino bo tambola ndengwa sans groupe surtout. Beaucoup plus ba instrumentiste na biso kondire ba yamba yesu loka encore pe mobigisi. Beaucoup plus. Na souligner bien. Ah ouais. Beaucoup plus wana eza na ba point d'interrogation, eza na ba virgule, eza na biloko nyonso na kati. Ko kanisela nga mabete mais vérité tellement ezala ka vérité ate ko soyo makasi nde ye wana mutako traiter pota. Mais bango pe bapesa ba argument na bango babi surtout makambo nzambe ya Angola bolinga kofutela ngombongo te bolingaka plus ezala gratuité. Imagine toi un parent instrumentiste na kati ya groupe ya frère Mena aza papa il y a deux garçons ou deux filles na kati ya ndako mais ayaka we obetela yo sainte par exemple na kati ya groupe na yo mais ayaka et puis ndenga ayaka nenga zongaka même pas lipa oyo bana na bakosunga malango monte d'autre part biso peto za rapi bato d'avance ben instrumentiste
soki ka batelemisi semence wana batelemisi yango likolo nzambe akotikala kopambola bango te po c'est parce que bazana premièrement soki penza ya solo balobi ndenge sera alobeli nalobi te ndenge yo olobeli mais ndenge sera azolobela soki oyebisaka ser bongo olobaka malamu te po okobima orgueille deuxième nzambe akopambola yo te biso toza bato oyo to balider nyonso ya baekipe baolanda ngai bayebi ke biso tosufraka makasi omona leader banda carrière 20 à 10 ans yemona na liambonga musique te mais soka réunir ba musicien na futela bamba 40 ndako asalela bango boye azongisela bango boye mais bango na bafana te batuna oh leader bongo yusko liaka ndenge ni comprendre répétition pamba to piaka ba transport wana komona muta wuta wati na sanateur afanda kawana mais soko pie transport ya 150 kwanza ekolongola ye a pa ke tindaka omona mukie désolé que ça biso na ba transport biso to futa ka bato même pour la répétition. Mais bango jusque là bazo comprendre. Oui, ba comprendre yango nazo bisa bango na ebisi instrumentiste tout yamboka na biso Angola solo ya nzambe. Aussi longtemps bokotombola caché liboso ya misala na bino bokotika la kopambo mate. Talango bien ti lelo bozo beta na ba église. Bozo senga ba caché. Ti lelo ba vina bino pekeza ko kauka. Bozo ka ba 100 000, ba 50 000 mais il y a un changement mon côté ni vélo ni exact. C'est que na lobité que o sengate. Na très clair ya ko lobake faut ozala na tempérance. Pe oyeba nani ozo salela. So salela nzambe azaka soko ozo salela ye moko mutu akoleisa yo. Soki yo zo ke na kozwaka bon c'est que so futa mi pa nzambe kozela swelo kote. Ya moni ba tebele ba kokota lola mais couronne ba kozwa te. Wana lola mais sans couronne. Voilà. Mais quand il kamoko za motu ya mingi par rapport à bakache nga la télé médicale comme bakache na mais to moni pe de konabiso Frantimba Reobot azape instrumentiste était quand même azape un frère le quoi yo pe moyembi auto ya mina plateau na biso lelo Frantimba pe quand même avant akeko beta na église moko songolo mpakala na ba campagne croisade mais avant qu'il asenga caché na e. OK. Alors na eloko bongo télé musique vine yo kotikala okeni boso te c'est que yepé donc to compter te vie OK. Bon, ainsi dit l'Éternel. Moni bato nyonso bazolanda ngai na moment o bato nyonso baolanda ngai problème ite ate obeteli yango libaku mais problème ite mais si dit l'Éternel liloba nzambe pekisa biso likambo etali caché na mosala na ye wa ata ngai frère mena nazoloba soki bomoni nga na koyi na erreur wana to pe nazosala eloko wana mais vérité devant caméra na ko caché yango te ozolanda nga nazaka contre ya baye oyo bazalaka a mosala nzambe aokoya na ekobo liboso ya kote ya bana nzambe azokoka koloba kote ya makambo ekobo te pona ni ezwaka pe ye non vérité ezosenge lobama yo loba vérité likambo na yo etikala na yo na nzambe kwa vérité na ngana ngina loba na baye nyonso basengaka caché na mosala ya nzambe baye baka yango esi bafutami esi bafutami bazela kofutama te panzambe. Mais tout le monde va les frères ou les camions na succès en Angola. Te azo apparemment na misu na bino ki azo les camions na succès. Mais aza frère na yo mo pena na mutema po yebi yango za conscience. Na biboye apparemment humanisme ezotala ki aleki biso na succès. Mais pas nzambe ta muswala ki na succès te. OK. Donc liboso nzambe mais liboso a miso ya biso batonde to mona na Angola ba frère o bazo ko évoluer plus ba frère mususu to moni timba reobo. Oui kasi on azoba ngai ne nazaboye nazana mokili mais nazaya mokili te. Loba nanga soki na beta lisolo ya succès na beta lisolo ya succès mboka ni. Ya Angola te. Non. Oh comprendre ngati. Soko zotu nanga lokola un chrétien nazo biso aussi royaume ya christianisme. OK. D'avance succès comme mabiso na lola te bango. Siko soki sepela makaso sala succès na lola. Mais osa succès na sia. Ezalaka pasi mingi suaka mingi na mutema moto babetele maboko mingi babetele milolo trop. Mais comme journée wana boenkola lobi na tikala ko yeba yote. Bozo chaine erreur douleur ko yoka ezako leka o maboko nyoso bo betela. Mais na lobi pa ya frère Tsimbate. Na solo bela na cadre ya nini. Na lobela na sijo tuni ngai. Ya caché to telemela. Po frère Tsimba azate ko frère Tsimba quand ndemu tazo senga ba caché no biso tout ozana ba erreur wana. Mais na solo bela o eza vérité ya nzambe. Donc moto asengaka caché na mosala ya nzambe ozala pasteur ozala kingani caché na olobela. Caché lingolo ba paiement. Salaire. Po omoni moto azo senga caché na mosala ya nzambe
il faut ezala moto moko asala likambo na kati ya vie na ye ye moto wa misala asala michopo asala pe grâce wana ngolo wana eza na kati na ye telemaka ye te moto asala yango moya senga caché. Mais bon, on va au hôtel, mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Donc, ouais, je sais là, quand il y a hôtel, il bosse au hôtel, il y a là wana. Bon, on peut exemple wana. Mais ce qui peut t'engager vers ça, on bien comprendre que tu vas interpréter en gomme abe. Ouais. Quand tu manges à l'hôtel, net exemple, na moment où tu es allé soloni. Que frère mena ayembaka, mais ndenge frère mena to moni so comme manager. On comprend. Manager et comme musala na yo. Te management eza lokola net na yebiso siko management eza kwa paiement ya nzambe. Pour ngai na tikala ko sala formation ya management c'est. Mais nazana ba talent wana. Nzambe atali que ce que musali na ngai yo na lina sani. Na hina leisa par rapport à la patience, par rapport à nini. Aye ko chake yo ko koma manager ya un grand star na mokili. Moïse Matuta. Le bana ngayo na ba calcul ne zalaka. Non, ba calcul na biso ezalate surtout ngam na yeba ki frère mena. Na ba calcul na ngeza la été na yeba pété. Mais avant to kota na eloko wana ya Moïse Mbi Moïse Matuta. Ya pardon ya Papa Mbi ya fanda na etikela ngai ya fanda na kimia papa. So ipe erza era almost. Moïse baleki tellement peu belé poto na bole canapé Moïse luku ça donc beaucoup comprendre ka ba Moïse ba yebe surtout ba osala nzambe. Avant kasi na libanga. Avant de gagner Moïse Matuta, non, il a pas revenir dans la notion. Et là, on dit, oui, c'est là que frère Mena les lois comme un manager. Bon, et là, les bosses, ça qui n'a souci beaucoup plus à Moussala Nzambe. Ngai naza sel musicien oyo ba seka na Angola. Na kina ko bamba ba fiche ya baninga na nga ba musicien. Na lobela ka bango to cheba bafle na kati ya mutuka na dina tozo ko tambola na ba wenzinga na simbi micro. Mais en plein succès na quartier na ngai. Na succès na quartier na nga mena mataka na kati ya hali nazoke ko loba bande ko bozanga te lobi concert ko zala nzambe boy ngai ba mise ba oseka nga tala wa sopana tala oyo alekela tala boy. Mais voilà to ba do sala mo zaki na maison ya Casa Zola. Na zana maison Casa Zola ngai nde munagi fondateur ya maison Casa Zola. Maison production Casa Zola. Mais bah ici biso elo moko frère Mena c'est bien bon dengo lelo to moni ma frère Mena a déclaré ngo na biso ya média que non akoma manager. Tout le monde le sait ko et comme penza loyal banini et vérité au bimi sangot. Mais ce que biso na kala ndenge pe basipitionnel biso ba bim frère Mena depuis longtemps azaki na soif na soif ya ko bima déjà yeba na kutu ba ici biso boye bisaye akende na Casa Zola kezwa 1000 CD na ye o asalisa production ti leo na no bimate. Ok. Nakene kozwa. Ok, ne kozwa 1000 CD. Oyo ça c'est pas Casa Zola ti lelo na no bimate. Ok, so papa Zola zo benga nakene kozwa. Ayibisi yo nakene kozwa. To lobi te keza papa Zola mutalobi. Mais biso ba pesi biso message po toza ba padisango. Ba boko ne kozwa 1000 CD o etikala na Casa Zola parce que frère Mena azaki déjà assoiffé, soif ya succès wana. Ti lelo et même yo comme manager. Bon, ngai na éviter ceux qui ba téléspectateurs bazolanda. Serre à lobby, ba lobby na ngana kende kozwa ba CD 1000 CD o papa Zola salela ngai. Ce qu'on a évité baton ba lobby na kende kozwa banana. Il y a pressé donc soif ozalaki nango déjà ya koyeba. OK. Tu on dit qui nous expliquer biso o banda ko tambola na ba dina ko ganga boya concert ya ndeko na biso boye to organiser boye na compte ya Casa Zola. Alors yango et ça là qui peut okende ko beti ça papa Casa Zola 1000 CD na compte ya Mena Kwanzami. Mais ti lelo était comme pété vanda na parler. Ah OK. Au confirmant quand même. Papa Zola nzama pambolo esika ozali papa ngani afu botika papa ngana fane kimyo pena ninga ana mama kamwa mingi ya ko résoudre libota ezawana donc maman na biso donc botika epena za kimi pe avant mon honte okimi papa Zola yeye nazo pese mbote na kimi ete na cadre ya collaboration bozaki na on mutu penza to biso to bia banda Casa Zola frère Mena Kwanzami na kosi oui. Voilà. Siko na kati nengam na ba. Na yo compte. Potongo o sali ba maram na yo na changer no camp comme na gospel prize. Bon, papa Zola, nzambe ya pambola esika bezali père na ngai. Donc penza merci pour na nyonso sa ya ngai. Mbote ngai mona liba couper libota mobimba. Merci beaucoup pour comprendre.
de fois mais donc beaucoup. Il y a c'est justifié donc on dit mina des fêtes alors qu'ils ont ba mi CD na etika. Des fêtes comment nazo kopante. Soit il y a succès fois mina lo comme manager. La ki manager na yo to bi ma utaki Congo bete la biso lisolo ya kinenge o tambola kina frère Moïse Matuta. Ouais. Et l'équipe comment? Donc qui ni pena l'équipe bien. Nzambe ya sali biso ngolu, nzambe ya surprendre ngai. Donc ezana makambo moto asala kalokola ba kalikili soki na komi na kosala boye na ozongisa boye mais na komi kuna na ba kalikili nyonso na sala ki nzambe asali odela. Voilà. Penza naza tellement reconnaissant nango ko ba panza mais merci. Alors on a nakata Kinshasa lelo on est sepeli sakio na ba collègue no ya musala au pende ko kuta kuna to moni ba photo ba image un peu partout. Alors nini ya moto ya au bénéficier qui nango plus na domaine surtout ya aria ya cause la musicien chrétien. Et là on a sepeli na yango na ba musicien na biso congolais bazana bolingo entre bango bazana babiloko wana ya ko budana kate. Que comme singai na leki oyo ngai na leki oyo donc bayeba ka penza ke moni domaine ya eloko oyo moto asala kango bien ye neti nazala surpris mokolo musuto fani na papa Moïse Matuta na hotel yo nga place nazalaki papa Moïse eko tala ngai nde papa Moïse eko yamba appel ya pasteur Atoms bazo bengisi na mariage moko boye na mboka ya ba West Africain ndeko moko kuna fala bala akina posa que musicien ya ko animer mariage na ye papa Atoms. C'est que papa Atoms en plein succès. Pe besoin, azana besoin pe yambongo. Mais alobi nga bo bengisa nga pona mariage. Na ko la lisa binote. Butu mo mbana ko la lisa bino pa nzembo na ngeza ka mingi la. Mais na ko préférer na pia bino numéro ya mutu ko sala bino bien butu mo bimba bo ko zala l'aise. Ponga makaba abi yango na apesi numéro papa Moïse Matuta na fanda na mbetu na santanga abi na ngola to wana reta e makasi po awa na ngola nengeza bwezanga ka mise mo sala kudu kondre biso tout sala ka nyonso mais na moni pe frère mo boy bona otanga na kombote mais na ibike o mona pe ba image am pe boy posola pe bien mais yepe na mona beting wa suma mo na landa ki avant-hier mais somo kombo ni nani ah comme on entend te tiens kasi bongo nzembo ozo les promotion mabete non promotion les loté to ça la promotion na ba émission maye moko ya pe na frère angos ko yango asuma na ngwasuma fora donc bon akudu te mais zaka loka ba cadre ba biloko ebeta na Congo wana siko ya beta na kibonza mebo do somo danger siko na za na difficulté ya koloba ngo po c'est parce que na yebi ete siko za na non to relaxa na biso to relaxa yo ba image na ye OK au moins moi pas c'est pas donc eza sortie officielle na eza le 14 février. OK. Il y a album naé mais oyo ka penze motongo ebima ou comprendre que non na katangula pe boko mozo pe moi babilo ko na pe ya bangwasu. Ah penza merci la félicité au frère na yebi kombote mais ndinka sera zo bila c'est que nzembo ngeza bien. Eza bien aussi. Eza bien. Ndepena na ebelio aussi pe. Penza eza biso bien fort. Mais elo quand même malgré aussi après ça qu'on a quitté ça c'est comme même rare. Elo nga déjà nazaka na amour pona ba musicien na. Moni bato nyonso bakutoya ngai bapusana pene na ngai ba bimana litatoli mosusu par rapport à bato balobaka pona ngai mais ndeti na ngambu ya frère mena to mona aka mingi sœur Christina Kabea to moni les frères Vemba le frère baza mingi pete auto to mona na ngambu no apparemment yo po bolingo ngo ya mosusu laksa ngo ka so pas 3 personnes on a to lobeli ba Congo. Non, non. Le pensez à vous. Il y a un bateau mosusu. Bozana na facilité à kokutanaka. Il y a un bateau mosusu bona facilité à kokutanaka te à cause de la responsabilité à moko na moko. Mais elongoli bolingote. So mona. Po biso nyonso to banda kokutanaka kate. Neti loba na ngana ba mission so ngolé to kutana jour moko. To za combien? Volonté pesala. Donc bandeko to wana bolingo surtout ngai nayeba yo te soki ka ozo porter kombo ya Jésus mbala mo na oui donc na cesse na anonyme ngai na sungaka bandeko bele pe nga pe basungaka ngai ozomona parce que loko ngala lingi na carrière na nga naza Isaac vemba sunganga trop
eza ki vemba sunganga trop au sali texte moko boy lingo grave lingo bois kango mona frère ya lobi tete a Portugal lobi boy po moto akoka azate ate frère a Portugal kondiro soko lobi yango boy ko sala moi bien frère vous avez raison asunganga tellement ebele nazana bandeko Fernandinho nazana ba papa ngangu Paulo nazana bato bele basunga ngai ngape nasunga bato mususu. Mais par rapport à l'événement où tu as dit à 13, j'en ai le business en tout cas moi donc message comme les sont malgré tu pourrais qu'il était vu que empêchement tu pourrais qu'il soit image mais l'événement le gars est comment? Oui, activité le gars est bien. Attends qu'on voit qu'on ma coquille aux alatés mais na réseaux sociaux, na Facebook, mais bah tu vas voir comment on a des activités le gars qui bien que vidéo là on a pas quitté, mais à cause de moi pas de difficulté il y a technique, mais bientôt déjà vous aurez un canal YouTube, il y a même un concept officiel. Donc activité on le gars est bien. Prévenez Zaki n'a expliqué qu'il va tout bien, Zaki concerté. Zaki journée mo ya célébration ya kwa kumisa nzambe po akoti biso mbula ya sika biso ba oyo to kanaki kokota te. Zaki na difficulté ya komibatela para liboso ya maladie eyela ki biso, mais nzambe ya protéger biso to katisi mbula mosusu donc qui manière ya ko yebisa nzambe merci. Voilà. Mais là-bas affiche tout le monde il y a 3 personnes, 4 personnes. 4 voilà, sœur Christine Abea, le frère Isaac Mbemba, tout le monde appelle le frère Fernandinho na papa ngango Paulo. Voilà, bango 4 cas au Bengsa qui fait mon équipe avant même il y a événement au Bengsa qui fait aux acquis sœur Clarisse Capitan. Alors pourquoi au teke pe na affiche? Non, sœur Capitan on le gars l'a invité à Zala quitter mais azada sœur moto zané tout le temps to utine kala tout ne musika makasi. Moni ba sœur Capitan on attend bazo yemba na époque biso ba on to bandi ko yemba te. Neti vérité on a zo biso na ba mise bele ba ko lo bangote. Mise a ko comprendre de que yé pas na batu ba banda liboso na ye. Neti ngata nguse Capitan on zo yemba na époque biso na to bandi ko yemba te. Donc ça sert moko a inspiré biso fort na quartier Mabor na ba papa Igwe. Donc ouais. Ouais, donc sert moto zane tellement bien. Yena chaîne affiche ta kangelanga kantate. Eza ko bande ko mususu te o chainga te d'avance o chainga te d'avance. Comme elle a dit non fait. Eza ko. Ndeti na affiche oyo pe za ipena oyo pe Alexandre pe. E belé na Facebook bazo koma donc ningo zo mona moni ningo moni likamuna yo pe zela. Donc et comment nzoka nde bayebaka te na baactivité ezalaka ozwi vision ya activité alobandi siko kozwa esprit ya bato oyo bakoko balana na vision zwi okala pe na grandeur tete d'avance presque ba onyo so na obengisa ki papa ngai to za pe bato baza ba grand oui bon siko pe no ye bien on pe lo to lo ba oui baza ba grand moto nyonso mise to sa musala na ngola aza grand voilà mais sauf que na zwi nde occasion tango mosusu te oyo bandeko bazwi occasion on est l'on te tamusuko ya ko apparaître na ba milliers mususu tout cela tala naki bonzambe mama na ngai ba grandeur wana ba tout ezala kate moto bo mona l'échec na bino tout comme si ya fana na lubwako omona yende muta sepelisa lola bino tout wana bobelata ba veste nkila point ekiti yo sokiti na mutolo na lolo mona ba tonga ko ba banjelo itala bonzambe zata na ebisa mama longola pena maneti wana ya kotalaka batu na miso batu ebele bosopeli buli ba bangote nzambe kuna zate to comprendre ce que vous très kitoko très clair kozwana nga pe mabete pona lobi komba mutu te otangi na komba mutu na ozana à l'aise mais tokoyoka moi extrait ya nzembo bosala ki fit na Moïse Matuta ok kosundolanga te kobwakanga te kolembanga te o kosundolanga te kobwakanga te kosundolanga te ata na bebisi na bilamba na yo naomi abandone naomi deja sowe naonza fasta dimi ezaki texte ya texte na ngai na oyebisa nzambe makambo mingi beaucoup plus azopekisa nga na sala te kondire yango kaka nazosala maloba oyo apôtre Paul aloba
mabe nazoboya kosala yango kaka nazosala bolamu nazolinga kosala nazokoka te kosala ya par rapport à baerreur mpo naza nanu na nzoto oyo nzoto oyo ndenge eza bezaka na banzoto ya banungunungu ya mwa bakokoso donc mais eza nelo wana ya portugais obetaki nzembo na ye mais bosala yango translate na ndenge ya portugais nzembo otoyembi papa Moïse Matu ah oui oui natiela yo motema nazwa eloko toyembi yango na portugais donc ayembi portugais dondre afandaka na portugal oui tozalaki wana papa zwako mais aza mpe déjà tellement aza déjà intelligent aza mpe mayele aza motu moko déjà mpe ayakayaka bangola ayokaka trop mais ayembi lokola mondele dona biso mo tofanda kaka tonalité wana epima ye bongo te pa Moïse Matuta adoki portigado angolardo mais tokoyoka quand même extrait confia em ti recebi algo devolveu de dia que a noite me negou consertaste aquilo que o mundo estragou devolveu de mim o precioso que eu perdi meu Senhor respondeu a oração que hoje já esqueci. Oração em segredo respondeu visivelmente. Negaste que eu carrego o peso que me ultrapassa. O meu Deus não conhece pedimento, meu Senhor. Parti a frente Simba Rebote, põe para Yembaki. Ok. Proibiu que eu cobiçar dos outros. Cobiçar aquilo que destina outras pessoas. Vejo na cruz de onde tudo vem. Il est comme bien fort. Il très bien fort. Non, non, non. Déjà, Fred Simba, Aza frère, il est na équipe, na groupe na ngai. Ok. Tu vois, Azaki déjà muto ngai na bandaka ko lobango que un jour akokoma place Azawa. Mais tellement tozalaka kuna. Kondire moto musumo na zondi mate. Mais tango ekokisami eza na bato ebele ezokamusa bango mais biso tozalaki parmi bato to bandeki koyeba ke Petit wako réussir akokoma place oyo akomi bon aza leki na nga na famille biologique te mais akomaki leki na ngai par rapport à grand frère ya ebele makasi donc aza pena te Petit na cadre bandeko na ngai na komba Jésus bozwango na ndenge mabe te ke na bengi ye Petit malgré que Petit wana oyo prononcé wana omoni celle que na tuna soki aza leki petit frère non non Petit na cadre ya âge bon na bengi pe Petit na ndenge bato babengelaka te mais nazopesa explication na ndenge to bandaka koloba te Petit un jour akoréussir aza na avenir tout cela donc na sens wa bazwa yango te comme si Petit na esprit akodimine mais soki nakoloba mon bien eza kwa leki voilà à part ça biso faut comprendre biso balingala to yekoli yango ya vuluba do to yekoli yango kaka vous en passant et cause à peine moi difficulté na ko rater na mo ko Fred Simba za déjà bato belé bazolanda na sima ngai koleka na media bona baka Petit wana qu'on dirait ezo bima respect ecclésiastique na respect ya christianisme qu'on dirait nzamba yekusa biso bongo te biso ayekusa biso ko benga ba frère tout ça ko se déranger na ngote pe mutu akobeta libaku aza mutu aza insensé mpo na expliquer yango très propre yoka nde soki oluka basujet afrère abebisa tala place walobi mabe te makambo nyonso malamu nalobi omona yokangi te yo ozozelanga kaka yo mpe yo nde mutu oza bafoti oui mabe ya mutu odéveloppe te nayebi so makambo ebele ya bien olingi okola te miziki ya ngole eza na makambo ebele mais miziki ya nzambe eza na makambo ebele te non ya ngola bozaka wati bino nyonso bonde bozoko évolue te omona mpo babi mikolo bafrère oyo basali bakombo oyo bafrère me na bauti mpe kokutana bafrère bafiston Mbui papa Henri papa Frank Mulaja presque ebele outi okutana nde boyebo babi opapa bana bato na niveau osakana te kopapa neti nde kopapa nde kopapa base nakopante kopapa nde kopapa base ya papa toaka na baterme ka logique non bon kondina na lingana na yekula kopapa wana nazoyeba te ok d'accord poto sukisa mpenza bana nzambe te tokokota mwa mosindo nango te lokola ocomprendre te bandeko bazolanda biso balingi bayeba nini oyo olingi oloba siko lokola mopanzi sango pia bango lumière
facile en tout cas bandeko bolimbisanga ba terme facile bozo lia bana ba jeune c'est en mingi quoi kolia bango na bana basi ndengana ba bandi kondima ngai na papa bango po bana pona ba photo na kuta ye nango pona ba photo ba succès mo ba chaleur wana po kangami na ba vie ndeza la ka ba ine ami te c'est puis bana basi ngo baza kimia te pona photo ya wana yo kondima ba papa yo ko papa ngo d'avance za nini po ngapi na zika komona we bate ko papa ba omeka mbeka ba ole kana ne tumbelo bazo pe mo ba puissance wana uti na mokindi ngai bon banda Abraham asala sacrifice wana open kolo aboyaki arbaki na non koboma te tala mwana ebwele ye wana sacrifier banda wana tikala suko yoka moto wa sacrifier moto te sacrifice à la souté. Ba sacrifice au loba, beaucoup mi kolinga mingi ba sœur, donc on amoura les sœurs, lobby sœur, donc mi pi beaucoup beaucoup tout anisa, on tout anisa. Te ngai na zabongo. Ngai na zabongo. Merci beaucoup alors bon comprendre kaka ezaki au moins émission la biso ya Katombe en remise la grâce. Merci bisika au bozaki ba kwa Olanda biso, vous s'abonner massivement à la chaîne la biso aime la grâce et ça biso bola. Donc invité spécial la biso zaki frère Mena Kwanza, mais frère Mena Kwanza mi contact na pour la bâtonner sur bakozwa image au place ba Hollanda na ebi doza manager ya ba frère pe ba koko ya kona o sunga bango na management bakozwa au comment numéro de téléphone et puis quelques shalom kabwana merci na ba nyonso bazoki libaku ya Hollanda biso penza nzambe ya pambola corps de Christ nyonso alors ngai contact na ngai ezali plus 244 925 30 33 76 plus 244 pour na baza libanda ya mboka plus 244 925 30 33 76 Instagram mena kwa nzambe Facebook mena kwa nzambe lokuna à travers numéro pe na pesi na WhatsApp okozwa bureau pona makambo etali nyonso eza nango besoin pona kosolola na frère Mena Kwanzamba. Oyambaka yo moko téléphone? Oui, ngai na yambaka ngai moko téléphone. Po nkolo na biso ata obengi na 1 heure, ata obengi na 0 heure, ye moko moto ayambaka. Donc nanu nazwa conviction te ya koyambisaka téléphone et pas secrétaire. Alors quelques shalom. Shalom et pas ya bandeko so balandi ndena uti koloba déjà mon père spirituel le docteur Némi Le Voilou na libota mobimba les missionnaires à mission pe bandeko nyonso bo oyo bazwi libaku ya kolanda ngai nzambe ya pambola be. Amen, nzambe pambola biso. Alors moi je dis merci et pas ya babi moi si atonda nyonso moi si ba pambola maman Adeline maman Adeline moi si ya Mbunga donc moi si ya papa Douglas Mbunga moi na bango Narcisse gros bisous na bino na linga bino minité azamia ba poma le maître boss le six pack de Makambwa moke show tous ensemble na moni akapo merci pour na image présenter biso bo s'abonner juste massivement na chaîne na biso et ça biso bolam na linga bino mingi tonton Adama Domingos ciao merci.